Bande kwa Bosolo Télévision, na pesi bino bonsoir, ici à vos amis, ça dépend à place Bozali, Boza Rolanda Biso. Les loyo, naza ko se retrouver, ndenge tozolo baboye, nazali na Miabi, j'étais en Mbujimai, après kolonga Mbujimai, togenaki na Katende, toujours na Miabi Benangambu, tozwaki nzela, où ya route nationale numéro 1 kolonga Mbujimai, où ezokende Kananga, cette route où esali polémique, il y a 27 millions de dollars et à Sam Crête, où ata mosala moko esalamite. Nous allons nzela, nous allons kotambola kuna pona kotala misala ebele na ba reportage na biso kolongwa kuna toyi na Miabi centre. Il est 21h passé de 40 minutes ndeto komiawa na Miabi. Constat ya liboso basali libango nzela. C'est vrai que basali nzela ya kilomètre à Moulaï teza à peu près 1,5 km ya nzela basali asphalté. Ils ont la norme mais ils ont représenté le côté mais le quoi là dans le village ils ont bateau dans le territoire là nous ba mona prince tembala liboso. Et baza quand même soulagé, baza na liesse du fait que bamoni makadam, mais 1,5 km ça représente rien. Pour commencer, il faut commencer, ça c'est la première des choses. Deuxième conseil, c'est l'éclairage public. Bazu penza courant ou outil sasim, ou bachino bazo sala kuna basala ki shit na bango, babongisi makambo, courant et outil kuna de traverser. Ndenge bandemi yango na poto, nazolo baba poto, nazolo bela baba lampadaire te, za pina minda ya snel, ndenge to ba courant ya sasim. Nazolo bango na ndenge to ba poto comprendre facilement les bâtiments baminda wana éclairage public ezali partout maintenant le courant continue na kati ya banda kote babita après ko solo na bango bazo espérer que pour le côté la bango na ndako ba ko apé ko sala ba activité na bango mais pour le moment ils ont éclairage public c'est là où on est c'est au moment l'éclairage public ceux qui posent la simananga même la droite au moment l'éclairage public ezali ah naza na rond point place ba sali statue à Sika là nous va dévoiler un autre je pense le moment na place nazali les ali territoire village et place ici Gaoyo de Nicolas Kazali Azali place hier à outil penda Azalia azape candidat semble-t-il ça dit à rebattre peu campagne pourquoi basali kaka awa pourquoi basali ailleurs et pourquoi il fallait que ça la lelo on les a ba question mais je pense que ça la mise a déjà quelque chose de très bien mais basalango na Mbujimai basalango na Mweneditu bako akosala yango na Ngandajika un peu partout mais pourquoi pas na Businga pourquoi pas na Gemena pourquoi pas na Karawa, pourquoi pas na Bandundu, pourquoi pas na ba place où l'eau ezalité ba ko sala quelque chose avec une bonne politique, avec une certaine volonté ba ko sala quelque chose. Awa tozali na Miabi, je pense que bomoni bino moko lumière, bomoni pe bakadam, mais ekokité, où ko sala les ala nebelé, mais la volonté est un pouvoir. Israël Motongo, depuis Miabi, des passages seulement dans la gisi bino ce que j'ai vu. Nazali Kamona Kamba, on a moni yango na koloba, on a moni te na koloba te. Na moni makadam mais 1,5 km. Namoni éclairage public Nanzela, mais l'outil qui n'a pas de mais ça quand même quelque chose, mais il faudra aller encore plus loin. Merci Nabil.